bokoko nde tondi trop na nzoto yango moko ya so na kangili kofi ya ye. Loka ba mondi déjà oyo lila letela yango bazoluka babuka ngome ba okoka te. Chaîne za moko na Angola ultima hora ingénieur bravo mbu balobi mikololo kwa sikaka dansa ba papa oyo dansa ba papa o tsunami abina ngo Angola bandimie e dansa Dubai akubula Simba nieta akubula Simba e dansa Dubai mama e dansa Dubai nasuba akubula Simba e dansa Dubai. Mestre Dangi pour ba novidade na portugais bozonga awa na última hora ingénieur bravo.
Balobi bokota lumière d'Angola yo akiti vraiment avec zombie de Kibambi bo moni bino moko bakati ndenge nini ba combat et betami bo moni ba gagnant na biso bo moni ba gagnant et nous sommes avec zombie de Kibambi bo mona ke la fois dernière ndenge nini zombie abunda ki awa kaka zombie na ebité zombie to ko zo mo muke interview muke parce que yo zali gagnant ya soirée il y a lelo okolo banini na ba fan na yo parce que catch ba ba ko tiayo makambu bino nyoso boko bato bakiso boko ngacha bino makambu ba ato bundelo bini na obunda ngamoko me bato fo ba yelo 100 ba mo bengo 100 contre 1 okolo banini na ba terme ya bongo en tout cas na lobi ba bwaka kaka limbanga na manga etela loka ba mondi déjà oyo lila letela yango bazo luka ba buka ngome ba okoka te catch ça qui facilité hein moi no bo supiti bubo chaye penda boye o moni mona opa a signer hein en tout cas na moni be mandeti ezaki complice ndeti ba uto pesa biloko po mwana ngo aye penza ko ya mais kande le kaki trop o muto na obombela biloko na oboya ko bimisa yango dans lobby ne bo mona makamna ko sala muto wa yebisa ka vérité lo bana ba terre chonet ba do landa vraiment ozobombela nani parce que nani a lobby na biso to a lobby azo senga komba na yo azo senga komba entre yo na mabokotongo azo linga aboto la ceinture batu nyonso basa contre yo basa contre mabokotongo et ça la condamner nini. Bon, d'abord, ça a dit bien pour nous adversaire belé, c'est que nous avons pensé qu'il a la hôtel. Et à sentir les enjeux, lobby ce qui cardinal moi dia longi azuyango. Ce qui a longi te. Ce qui a longi azuyango. Mais n'enga la préparer combat. Oui, tala muto na zuila balela a uti poto ba me babetami. Donc nandimi na ngateke akoy ko betanga na ko betai. Victoire be me gozala to rappel soka sengi combat na ko betai. Robeta penda. Na kobeta ceinture faut la bimano na Congo, il faut RDC mona yango faut que pas ministère des sports mona yango. Alors c'est ministère des sports za na peso bambote pour na ceinture batala pour lobi na kobeta na ngai. Na bika na kobete. So ipe mabokoto masengi na kobeta na ngai. Si que donner ça rapport ça raba sur wana tu es sûr de toi et ça ni fait ba kiso simbaka te za ni pona ndenga komba ya makofi boy zombie na zo mona te. Mona mona kara. Ba ya nani. Ya d'abord c'est la préparation. Soko préparer nos biens aux alasir. Ya ngai penza ba ki c'est là tanga tona ko na bonzoto. Omoni bana nga ba utobunda. Bana na ba bundi na makofi ba technique. Bana o ngala boti bangwana. C'est que biloko wana ezali. Mais boko konde tondi trop na nzoto. Yango mo ya. So na kangili kofi ya ye. Ngabi o katoka kukuisa ko mayeka. Ndongo sana. Na teke abima. Moi ba mbote na ba o ayo po yebi niveau poto benga toujours une émission sur chaque merde d'Angola. Merci beaucoup. Na pesi mbote liboso na professeur ya sport na kati ya Europe Charles oya awa les 9 les 10 les 11 les 12 tozala ba combat na bango alors so peut préparer bien te yemo ko mona biloko ne mais na pesi mbote po na kati na Europe penza aza les sel o azo révolution catch na Belgique ezo sala nga bien makasi na pesi mbote na pesi de ujimbote na pesi pas adversaire na RC champion Kwazaki champion kwa na botole comme ex Maurice Loma ici ka ozali obako osenga revanche na za toujours na sentir donc na pesi bango nyonso bazima gola basamso da pesi bango bote Texas da pesi mbote lobo ko mona ndundu noso na kobeta oyo penza bozali kwa mapasa na kobeta pe lobi na pesi mbote na pesi Evariste Maba mbote ato les grands photographes na pesi pe bana na nyonso mbote. Merci zombie de Kibambi auti vraiment ndenga zaza monter zo senga pena ape maka ndenge zala kaka toujours na émission ya lumière d'Angola balobi émission otolobela vom chufala tozo kenya na bino likolo vitesse na bibokota bokota Angola ultima oran nde makambu avec zombie de Kibambi on est tous là. Merci à présent Mounianga, merci à mon fils Manassé Bokonga, merci et pourquoi pas à bravo mon réalisateur, mon caméraman balobi tozali kolo toza toujours dans cette lumière d'Angola à Pessi Makambu Toleka. Merci zombie.